basi ebele omoni penye aza na prom moko babalanaki bayela biso penye vierge babalani esimbi te. Il faut à se ressaisir. Il faut à se ressaisir. Il faut atala ke intérêt ya bana na ye est primé. Faut alinga bana na ye koleka Mike. Penye alingaka Mike koleka bana na ye. Parce que so lingi faut alinga bana ne koleka Mike. En bon idée que on résoudre problème à 50%. La deuxième place. Penye faut alukate tango linga mobali a calculer mobali wana par rapport ya Mike. Alinga mobali na ngaso na laki penye no linga na ba congolais te. Ngaso à la place à penye. Mais c'est quoi ça? Te azwa aza mboka obiko le beleza. Eza ke penye na mutu na ye aotambola aoluka prouver Mike. Handicap à liboso ya ngwana. Voilà. Prouver Mike. Donc mobali na moi si tozande mote. Papa Franco Mondo Zana, oza madame, oza pena moi petit moment ebo solo la déjà, ya coulisses. Donc lelo au cas où madame atengami, wazo dana mutumo bo solo la pem so sala 2 ans na lisolo. Mais biso basi, ce qui to bali ou to lingi to zaka penza ozaka na mobali wana moko. Ya wana biso to soufaka plus, na bana baso ba sérieuse. Basa mabala, po basa mabala ba comprendre rarement, à part ya bandumba. To soufaka plus. Peniel, papa bana sala mabe et tout. Mais oko livrer muto boboti na ebana te. Oni muto boboti na ebana. Pour na respect ya bana na yo. Oko livrer tende Peniel la sala. Yebo yebisanga ba sorti ya Peniel ya mikolo eza pour na nini. Po biso ngana kungaye eza parmi bato na finga pasteur Mike. Pour na Peniel. Moninga ba pasteur Mike ba funda ngai partout na Kinshasa na ba parquet nyonso pona Peniel. Mais jour pe ponga zo sa ngo pona bana ponga lo bango koboko la mwana yo moko eza très difficile ngana na mwana moko na ebi combien c'est difficile même sans za mbongo eza passe. Mais Peniel tango ozui idée boyo kanya papa bana ozui bana opesi. Donc ti opesi bana olongoli bango États-Unis pour Kinshasa. Donc oyebi ke papa bango boza bien. Aotangisa bana na tasok eza école ya cher ya Congo mobimba école eleki tasok na cher ezate aotangisa bana na école bien baovanda na bacondition bien atiela bango nono siko muta bongo ntango ozoluka musala na ye échoué se koza bolingo bana te po Peniel azobundisa pasteur Mike mpona baconcert olinga beta ya Zénith na stade de Martyr alors que musala wana totia na okuti pasteur te po toyebela frère Mike Moyembi musala wana yango mutu efutela bana bino classe ezolesa bango elatisa bango soko bebisi aota teke lobi soka bebisi carrière ya papa bana lelo lobi bana botanga ndeni ozomisa bango États-Unis alors que ya lobi na États-Unis yaza incapable ya kogarder bana po ye pa azotanga. Donc Peniel fota na nous vie ya bana na ye eleka kanda o azango ya Mike. Chacun de nous. D'accord, mais chacun de nous a ses problèmes. Mais on évoluer. Mais on a qui s'encharner na Jenny. Pourquoi s'encharner na Jenny? Oui, na le na Jenny parce que Jenny a sa professionnalité. Jenny, au solo lina Ika de Young, yoza na nina osaka makamno bo solo lina Ika de Young, obi la pasteur Mike. Peniel a commis na Instagram na ye que Jenny tu ne peux pas faire ça vu que yo paye ba beta yo pa mobali il faut za na konanga nga na pekisi Jenny aza na compassion ya Peniel te mais démarche o Jenny a sali abimi penza professionnel te et bah ça na concert à Mike pour na modi bozo s'acharner ils ont impact ni na concert à Mike. Jenny abimi professionnel te pourquoi ba bisa ki o robeta na nous conseil salamité Peniel a commis que il faut pas beta pour mobile ya beta OK Jenny o moni pe ke nga fona za na mupanza Peniel zonga pasteur na o ayela ki okop le mal avec nous batou le autre comment régler nion sur les réseaux sociaux papa Franck nga lo ba réseaux sociaux e bongisa elote réseaux sociaux e bongisa elote et bébé ça dans
zonga pasteur non en plus pasteur non oboye bani botambola ka amemela ko c'est que génial ça la vidéo na pasteur Mike la veille na bien même si mais il fa avant il fa ka zonga non pas Ika de Young Ika par rapport à makambo Peniel a commis hein na se sentir visé parce que nga moko likambo e komilanga donc pour cela na oyate oko bo likambo mais proprement parce que quand on y a zongi a commis na Instagram. Après, quand on met la Peniel, bonjour Peniel. Peniel, on reçoit, il y a ça sous capture à bonjour, en gros. Il soit fini, maintenant, il commence à se dire des bonjours à finir les sous. Au moins, dès qu'il y a Peniel. Pour Peniel, ça vraiment moutou, on met la bakisi. Si on a fait les 2 jours à Mériki, c'était moutou et pété. Parce qu'on a Jenny. Maintenant, on a un là pour battre ça, que ça là. Au but que, on comprend, on a très bien, la première argumentaire, bravo. Mais deuxième argumentaire, on convoque un gâté, mais félicitations quand même, la monnaie. Mais si on a le macambo, il y a, yo, au milieu, mais il y a des familles, yo, dans un kanda no sakala, n'a pas la natala oga au sakala, la vaille no tala, yo, la bimoa no voma, et tout ça là. Ok. Tu sors d'une bonne famille, hein. Est-ce que, bon, la vie maman la très bien. La pauvre maman, tout ça là. Ok. Donc, na pour ça, on a nous tout là. Mama kambu te belé na mona na landaka yo o kutu la ko nga la ko choma boko pour na makam na yo to so la wana a to so wana plein auto. Donc maman alandi nene. Bonjour tout le monde. Bonjour papa Frank. Bonjour Mami Ngeni. En tout cas Mami Ngeni a fait une intervention na yo tu copé ça. Merci je t'aime vraiment beaucoup. Merci, papa Frank nga na en tout cas na mitumisa maka mingi na makambo ndeko na nga Peniel esala nga pasi na motema komona Peniel na ba comportement oyo afishaka ute ko poser question moko awa soki Peniel bayebanaki na passer Mike ndenge za ketan ya ki fiançailles eloko nini o biso to lobaka fiançailles eza otolobake bozo yebana nanu parce Mike ayebana ki penza te na Peniel bayebana ki penza te de deux ndenge ser moko ute koloba ke parce Mike abimaki so nande kwa Peniel mobali mutu ayebaka mwasi nini na obala ata na basi 10 20 30 aoyeba mwasi nini oyoyo akovanda na ye aponaki Peniel. Troisièmement, ma parent à Peniel. Bazala wapi. Ma parent à Peniel. Papa Frank. Na oeleki la kabana nani mwana na bango. Bazala ka wapi. To mona rata réaction mon côté. Donc pour mona ke Peniel ba parent na e baza fatigué. Baza vraiment fatigué ya ko bima na media. Nandimi na ngate ndenge Peniel makambo asalaka papa na eba loba na ete po bazwa mwana na bango ba pesa na libala bakoko sala acte wana ta bebe mwana bango aza dinte bebe bien que Peniel aza dinte ya kovanda na libala et puis biso toza na poto awa nga na bana misa bana 4 na papa bango to kabwana na naza muto na linga ko voyager mingi soki na obima na bana nake na bango na Afrique tema papa na bango to yoka na kate po ba pesa nga visa esenga likamba ba avocat papa Frank na dombongo penze kufaka ngai ke na papier ozonga na papier o ba signer ba reconnaître ngo nde ba ko pesa ngai visa et puis bana na tango na oke na bango tango na zonga fona ke na bango biro moko mbokutu na bosani ke bana na bazongi koma Mike ko ke na bana Peniel ye moko nenga za wana aloba ki kazo tanga yango atikaki bana batanga na Congo po éducation ya Congo kuni za bien alanda Peniel très bien mais ngala bilo kanga bika na mama bana siko yo na poser une question oui comportement au Peniel la commune ngo nous avons besoin de mater que outil ezali résultat ya conséquence ya déception na ok problème eza boy on couple yo pe ngo boy yango donc bino nazo comprendre binoté bo kanga bika mama bana to lo la mama bana résultat lelo Peniel soka komi ndenge wana parce que mingi ndenge ndimaki yango lobi mais il fallait à travailler sur yé comme mutandi ya mabenge
ce qu'on a tout est-ce que vous avez dit que résultat comme ils allaient déception Mike a sali? Ok, problème exact. Au moins, na vie, papa Frank. Soko kabouena mobali, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde, papa. Non, ce n'est pas la fin du monde. Au moins, ma chérie Zéla, papa Frank, Mike a boya ki Peniel, il te Peniel muta boya ki Mike. Mais Peniel a boya ki Mike pour nani. Maman ngeni bisanga. Moi ça pas dit ka baboyo pour nani. Oh, alobi ke ba maltraita kaye, alam sagi ba fufu abeta kaye, asana ke nanani nanana. Qu'est-ce que moi mutaswa ki décision boya? Il faut accepter. Alam sagi ba fufu. Moi si soko bali, oyebite ke faut soin mobali na yo. Oyebite. Il faut l'embellir à mobile na encore Mike peut moulu balinga beaucoup lo abwaseka hein il faut lamba penye la za mutamanzaka milai penye la mutaba takeaway penye la mutako lamba te en plus c'est très important couple ceux qui bakabwani soit mobile soit mwasi au moins na mwasi azolinga mobile a échoué ou bien mobile azolinga mwasi a échoué siko penye linenga zana esa échoué Mike na position oya zaleli penye la kotika ka jamais Mike abando lande ata bali lelo abando bimaka ka mepona nga penye la maladi na mutuna e penye la maladie. Merci beaucoup les Lidi Jano token mbangu pona zongira na makila ke lokero. Bonsoir bonjour nabino nyonso. Bonjour oui. Bon, ngana oloba par rapport à makambo ya Peniel. Papa Frank, soto olobela mingi pona bana parce que à chaque fois zo mana média azolobaka mingi ba pesa e bana. Yango to zonga kana yango. Ozomona. Bobo seni maradi bino kanapika. Makambo ya bana. Donc bino bozo ngabo sauver ka Lidi azara nango makambo bana te Lidi na biso. Azara na ilo musu akoya ko lobela te tozo penga bana. Bosoka yena makambo omoni Peniel. Peniel tango bima batu nyonso bakotela kiye. Peniel eloko ezo sala. Ya wana Bozon di mate ke comportement na ye ou akominango eko comportement za mabe akomi folle te comportement et tozo kende to koma tikuna nyonso Peniel na kotala ye boye arata na l'éducation de base. Non, ngana bi kuna te tolobi ya couple oh là là. Ah na si ya l'éducation de base. Donc OK. Na pas frère ko ka ba vérité wana te kasi ya problème ité. So ka ba problème ezaka wana. Ozomona ba conséquence nyonso wana yango wana oyokaki déjà que même mobali wana lobaki que biloko nyonso ezozonga bana ye bana o tozobota na poto il faut ba yokela ba parents eloko liboso nono yango wana bana basi faut ba yokela ba parents ba yokela ka ba mama na bango oui il faut ba yeba kango ba conséquence à Peniel wana eza kozanga kozala camarade ya mama na ye. Ozomona yango wana Peniel non Peniel nenga komi ndenga tinga comportement ngana lui la vie à couple à Peniel c'est le yo ezaki malamu ou ezaki mabe ya mabe ezaki mabe pourquoi ezaki mabe ayebi misala te ezaki mabe mama nani la princesse yo nazaki na yo jana pesa nani mama Priscilla maloba pa na yo tu dis OK na ngoloba nga mingi te mbote na bino. Moi je voulais juste répondre à la question que Olobi que non comportement à Peniel les aliba les BBC dans la vie de couple on parle de Peniel dans la vie de couple na bimi na kiti. OK merci. Peniel les aliba la te BBC tant azaki na libala azalaki bien tout le monde ba photo tout le monde ba story na zako poster azaki na bien tout le monde ba kambo été alongo libala ngana moni eza trouble en fait alongo libala vi na ye réussir te makalamba azo avancer na ye azo avancer te donc pour moi je me suis dit que non eza kanda parce que Peniel dans le foyer elle était heureuse hein? Elle voyageait partout elle faisait les shopping dans les boutiques américaines aux États-Unis elle voyageait en première classe vu mon qui bien en fait elle aime la vie de luxe c'est ce que je vois en fait donc
Ye, vu on a les sous c'est pas une été, a commis kanda des trucs à Mike. Parce que si elle veut réellement les enfants, je ne vois pas pour Nani à ça boycotter concert à Mike en fait. Tout ce qu'elle fait, de début jusqu'à la fin, poster wana. Le résultat c'est quoi en fait? À la fin, elle va gagner quoi? Mais regarde, je comprends le Prochainement. vous faites pourquoi vous parce que le problème de PNL n'a pas commencé seulement le concert. Papa Frank, yo zo kata batu mabe, il faut yo kabatu ne bandeli. Parce qu'aujourd'hui, elle réclame les enfants. Aza d'à côté. Oui, Aza d'à côté. Elle va nourrir les enfants là. Aza na couple les sous après parce qu'aujourd'hui, elle va laisser Koufa. L'obi a gobé sur ma kalamba. C'est ça, tu n'as bon abana bilamba. Tu n'as bon abana balia. Elle va encore déranger Mike en fait. Et puis papa Frank elo boza robosa na batu baza kolobaka o bana Mike Kalamba ya uko pesa penyel ninga za na États-Unis akende na cour asala recours bana wana soki c'est pas facile. Deux bana aux États-Unis. OK mais on les kokoloba. Non, je ne pourrais pas. Beaucoup de gens ont parole dans le bas. Maman Isabelle, mouma yaki avant yo. Parce que bango nyoso bazaka moko nazo comprendre te banene ya bango tout donc baza maloba moko bango nyoso bakana mka mwana nazo kamutalo bango basika mum akamuni asikolingi to loba makambo asigeza te papa Frank aza na couple lisusu te comment ko telema makambo couple c'est les kaka c'est depuis 6 ans de cela. Oh 6 ans déjà yo zozongela makambo couple penyel lelo muma tokei papa Frank ngelonga na loba biso moko toza na église. Toyebi que église babolingo mingi eza na église eza toxique nakoya na live moko mpona loba vraiment elongaka na osenga kaka na papa Mike pesa PNL bana kaka pesa kaka bana pour l'amour de Dieu pour l'amour du ciel pesa bana ndenge ni bino bolobaka bongo boyebi loi te bana wana bakokanga bakobotola bango papa boko pesa nga parole ekosala eloko OK là botika ya lo banana kolala télé lo kolala télé papa lelo kolala to lukaka yo to pour l'amour du ciel pour nous ala calme mind no pesa la down yo pose la na yo bien osala no nzambe na yo na easy pesa ye bana papa Mike ko sala pe eloko moko te papa nanga nyonso oyebi papa Frank modèle makambo ezo kende spirituellement physiquement ezo kende mabe omoni papa mwana wana azo posta kanga na tanga ba makamne mikonyo so azo poster ba agression nyoso basala ken bala kobeta ye ba fimbu wana ba makamne so za mukongo mais ça va écouter bino pe bolingo encourager na mwana on ça na ngala ça na live papa on peut pesa nga parole nga pena et ko changer nini so katia mona ba réseaux sociaux et ko changer na ngwe logote papa Frank elonga ka zo lo bakaki image ya ba chrétien peso kinde mabe tango ba ba conséquence nango ezali so biso tozo mona ngo te mezali. OK merci apesa ye kaka bana papa Frank ngai bo pesa nga parole pesa bana na ye Dani procès ko kala micro Isabelle maloba ya pardon papa Frank ngai vraiment lukaka yo lelo vraiment na jio gloire à Dieu oyambinga lelo na na life now elo na ina ebisa yo boy pona makambo papa Mike papa Mike na leo to loba baba style ya nzambe ne baza bato moto a moto nde nzambe parce que a moto pona makambo PNL na ina ebisa bino bo PNL a ko changer te pourquoi PNL a raté éducation de bas âge. Moi, na soki a raté éducation de bas âge pour moi na wana ameka correction ezala passe. Yoka papa eloko boinde koyoka yango wana moko yoka ngo lelo. Oyoki. Moi si ata bomi libala po biso so atanga ndo na oloba na ngai na la deuxième mariage. Ya solo mariage pe bebisa mutu ya mutu mais mutu yo moko il faut milinga. Et donc, sali PNL a mwana poto
a raté éducation de bas âge aboyi kozala camarade na mama na ye bana poto bazwi mundele azwi échec côté wana pe mundele azwi échec parce que bana oya poto ba faux bana bandambu ba malamu mais en général so totali sur 180 bana mabe ya makasi ba yo karaté so biso tolobi 1 bango balobi 2 so biso tolobi 3 bango balobi 5 Peniel eloko a raté aboyi na kozala camarade na mama na ye lelo o nde makambo ezonginda na réseaux sociaux ndenge Peniel ndenge aza wana so azali camarade ya mama na ye ndenge asabomi libala ça fait 6 ans Peniel alingaka se retrouver aboyi koyoka azwi échec nde loko etungisa Peniel so Peniel kaka ayoka na ye na mama na ye ayoka na ye na baparent na ye mbelelo Peniel abongi te po alingi kosala makambo ya mindele balingi kokopie mindele balingi bakoma mindele kimundele nde mutu esali Peniel lelo akoma ndenge aza wana pe akosuka mabe parce que ye moko amilingi te soko amilingaki Mike aza na intérêt ebele Mike aza tata bana na ye soki ye azolinga asala Mike mabe aozwa échec ye moka po ye Peniel aza na poto libala na ye ekufi libala na ye ekufi eza libala ya Afrique te eya libala ya poto abomi libala na réseaux sociaux atikali na bana mundele mutu abotoli ye bana eza Mike te so ba mama o ba okota o ba oloba na yebi te so ba na Afrique parce que ngai na Canada na yebi loi ya Canada na yebi loi pe ya Amérique biso soza na Amérique du Nord mutu akoyi mundele akoyi kobotola mutu mwana te azala na raison eza na raison o bazwa bana bapesa Mike ye moko Peniel nde mutu alukaki yango ti lelo babotola ye bana ekoma na maboko ya Mike Peniel a aussi eloko te azo tourner na rond 6 ans a tourner na rond OK so azo tourner na rond merci beaucoup papa ndima yango kokotela ye pour na ndima te maloba mama Isabelle a tourner na rond pour na ozonga dans na ya ozonga na mingi na kratos bon ba 3 minutes comme ça na ozonga na pesa mwana boyi koyoka azwi échec batu bo boma ye vraiment boye to sunga mwana biso tozo cha mwana kati ya moto na lobi te Fille d'Alliance alobaki te non na lobi te ya bonjour na bandeko nyonso papa Frank nga na ngina répondre na question na yo o lobi comportement ya Peniel papa omoni nde tozalaka na kati ya libala boye nyonso ezalaka nango rose te Peniel problème ya Peniel premièrement eza éducation. Oui. Comment on peut voir maman na Peniel avant na ndako libala des années oui. Mwana na ye à côté na libala a échoué na libala. Il faut mon oui, oui, parce que kozanga koyoka Peniel a camarade à maman na été. Tant na lo baboye. Isabelle Karamiko. Yeah, tant na lo baboye, na lo ba pourquoi? Parce que biso nyonso tozaki ba jeune, lolo pe na toujours ka jeune mais au moins ton a côté na libala, on a découvert na ndako libala ezaka rose te. To meka ki un peu kozwa temps ya robenda na ya komata kokita mais etant que bana na nzambe to salaki nini to chaki nzambe na centre ya libala na biso mais premièrement naza ami ya maman na ngai soki problème ezali eza makamsu na koko lobate mais au moins mate ya maman na nga esunginga pona vanda lo na ndako libala na ngai kolobaki comportement ya Peniel eza ba fruit ya déception Peniel mutaboya mobali papa tolo bango oui mais comment mobali so azana comportement mabe azana comportement ite moya zaki à mesure te tanga bando ke libala ebete ke libala ezaki ezaka facile non mais libala limite ke okeleza okelinga mobali o azali azo agression azo beta yo angabo yo ngama ngamba ba agression ya Peniel ngana lo bango tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle poste là Peniel so tali rage azana ngo pona Mike omoni lelo c'est normal mutu aza déci aza na rage. Papa, je n'en disconviens pas parce que à la volonté il y a mouvement na vie nae. Parce que parcours Peniel d'abord qui n'a mal bon, a qu'on s'offrir chance mususu ya ozope mobali ya bien, mais elle a un sérieux problème ayo que la na nous famille na été mutute azo sala o eza posa ya motema na ye. To condamné ka te que o akutene na mobali boy. Yepe ana ba faute o esali ke libala wana evanda te. Azana ba erreur ebele après Mike Peniel a su combien de mibali oh efandité
parce que azana quelque chose oye azomona yende ndenge bana poto bazalaka yende il faut accommander il faut asala boui mais liba les abongote babanda ko betanga baolamisanga fufu mais il faut prendre soin de ton mari maman. Bon, réaction à Jenny na réaction à Jenny personnellement na trouver un état professionnel pour nanga eza professionnel comment ça yeah eza professionnel tango basolo laki na ika ser na ye basolo laki entre bango tango penye la poster nga vraiment pour nanga wana ya boulot ya Jenny ya boulot na ye il fallait se focaliser na boulot na ye mais eloko asali na trouver un professionnel soit il fallait zonga asola na ser na ye par rapport mais ata nga po na ngai wana ya boulot ata bo soutenir oui nazaki na même problème na yo boyaki bo soutenir ki ngai mais pourquoi Jenny a move on a ça la vie na ye ça très bien elle gagne bien passé on peut pas s'attarder sur un truc oui on peut pas s'attarder sur ça elle n'a pas été Franck, je voulais juste compléter un truc sur Jenny clip à liboso à sala na France il y a Niska bakanga pour na peut-être que minga ko ba pega parce que ba moni ba ça c'est pas le but déjà mais en réalité ça que fin un problème et éducation de base wanande est affecté vie des couples na parce que je suis sûr et certain que comme na deuxième mois na sûrement Mike a tenté à plusieurs reprises de réparer donc Mike n'est pas fautif. Non, fautif c'est un humain na ko lo ba tika parfait c'est un humain. Bien sûr, mais... c'est Mike, c'est le meilleur homme. Non, ce n'est pas ça. Oh, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Comment est-ce que le mariage évolue? Bantou, c'est l'homme et le chef. Moi, c'est un second plan. Je suis alors, bon, c'est la réalité que tu vis en Afrique. C'est la réalité. C'est la réalité, même ça, moi, mon bali n'a chef. C'est la Bible qui le dit. Alors, tu vas ignorer en côté. Mais en réalité, c'est qui est tant où il y a des choses où ça peut se passer, mobile à quoi on réclamer parce que bien sûr, il y a que ndaku ya libala mtajirango c'est la femme. Mobile ya kenda ko lukambongo bien que pour te changer ma réalité belé. Mais na tozo on na niveau na biso parce que Mike ba vanda ke na nani awa na kishasa. Moi ça ko salate. Elle dépendait totalement na mobile. Alors, ba devoir na ye ou ezaki pe ba devoir na ye kosala yango kosala peke esunga pe libala ekende liboso. Alors kotala makambo ndenge kendeli tomoni que moi ça avait vraiment quoi assumer responsabilité n'a été comme il fallait parce que il y a beaucoup de plaintes auto yoki na entourage ya Mike kazaki na problème il y a kolamba ya misala tout ça et moi Mike pourquoi avant ya tigaki. Non, mais bisons to yebi hypocrisie na fiançailles muto ko étudier muto totalement. Non, mais il y a toujours il bala beaucoup mandaki les États-Unis mami ngena isinga bagi na fiançailles. Ils ont amour les balles. Ah, je ne pense pas. Attends, yeba ki azaki ne pas ba parents na ye. Vous donc basala fiançailles basala mbala moko libala ya solo. Ah, c'est que on appelle ça mon erreur pe na part ya Mike. Ah, OK, merci beaucoup. Erreur na part na ye. Bala moi si ozu maîtrise ya koyeba ina noté c'est une OK, merci. Donc comme vous êtes responsable et Loriatina tu évoluer parce que ngana là. Mais Mike azaki na confiance ya corps de Christ. Lokola penye la wuti na famille chrétienne atiaki espoir pe kondima mingi ayebeke aza na bonne éducation caractère comportement parce que azali mwana ya pasteur wana mamingi nyolobi ya solo oui yo dayebi pona ozongela yo tika ba maman bazo ko défendre faut pas défendre na mona ne bazo défendre Tina bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Papa Franck Ilonga na retenu penye na ebe kosimba libala na été. Papa Mike aza ma bébé oui on peut accepter mais perdre aza plus que les autres en Europe. Soki nga pe na kuta makambu pe na za bakabona pe papa bana na ngai. Biso so pe toza so azu bana ba pesi garde pas mutu moko c'est que yo za irresponsable. Munde la pesa garde plus c'est pas maman.
après ça garde pas papa te. Mais son monde la commune à niveau après ça garde pas papa. C'est que maman et maman ça va pas. Penel a un problème. Mais là-bas qui ça va ma ma dépression. Non, mais on a des conséquences, il y a ma problème à suivre. Non, les conséquences ça va problème à juiter. Penel les conséquences. Avant non mais la moto. La papa fort. Abandon mais on a dit à maman kasi. Bon, na partie vraiment c'est un monde que cette histoire est en contradiction. Pourquoi dans le but dans l'année mamie dans l'année binotu vous pouvez marquer dans bino ce qui prenait la donc mais la diamba avant la quoi vie à couple naïe ce qu'on doit la kisi avant couple naïe neni ni mai kalamba ya yebakite parce que Mike ba parents na ba bisaka ba Mike anzambe ta moto ayebakite na ndako ndenge ni na banongo na mwasi mela bakisi wana abanda ko melango na ndako mona te Yvette alobango que elle prenait abanda mela ba cigarette na ndako Mike yemo ko pe peigner la lobango que non na banda mela ba cigarette même dans cette maison là ba diambe mela marakuna peigner a dit ça de sa propre bouche. Bon, madame évolué dans 2 minutes là, la suite. D'accord. Abandé déjà comme le babilo quoi ana. Moi si sera linga bala azana hypocrisie. Surtout chose anda kwa babocho na famille chrétienne. O la sabilo quoi ana te. Donc ça la ba mingi libanda. Mais na kati anda kutoza ba malamu. Bonne éducation. On dit maté que au sala ma baby so to koli pe na mboko to ebindenge zala papa. Penel azama be. Quel que soit bon, ceux qui baillent azama be, Mike a salé violence. Na si ma séparation et na Mike buzo banini o ya sali. Mike qui paye après la séparation, Mike a salé buzo baté. Oh, mais c'est bon la Mike. Penel a affiché buzo banana. Ok, Dio guérison. Dio, hein? Gala on la conclusion là Mike ata sali buzo banaye mais buzo banaye moko muto asima kabisalité na ngo ayaka ko s'apprendre na pénalité pénalité so asali buzo banaye ayaka ko s'apprendre na buzo banaye na pas Mike moko ezaka des voix différentes. Papa Franck, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? 3 minutes. Papa Franck, aujourd'hui, il faut regarder ces personnes-là, là, sans tendance, sans alana. Chaque fois que vous intervenir, vous en avez déjà tendance, pas pro, pas féministe, pas te belé, pas soutenir. Moi, j'allais dire ceci, Papa Franck. Biso tout au vivre à divorce dans potoir, tout vivre à divorce difficile. Oui, ça m'a fait qui a Mike. Makambo nous expliquer au Papa Franck, il y a moi je suis à Paris, au bout de vie nationale mingi ba congolais ba comme ba toxicomane la babiloko. Le divorce date de 2018. Un divorce qui date de 2018, on doit changer la page. C'est pas que tout à la contre Mike, contre la fille. Il faut que depuis dans internet, je n'ai jamais vu un bad bozo sali 6 ans. Non. Cette affaire est bandine en 2018. Ils ont la même yaba américain, ils ont la français. Il s'est passé un scandale en 2018. Bangobi Balé, la fille et l'homme doivent tourner la page. Si vous avez un problème, vous avez un problème. Vous avez un problème. Mais vous avez un problème. Vous avez changé de page. Vous avez même pendant 20 ans. Papa Franck, est-ce que vous devez rester là-dedans ou vous devez quitter ce problème-là? Parce qu'on parle d'un problème qui s'est passé en 2015 dans un foyer, qu'une fille nous a relaté en 2018. Et chaque 6 mois, on vient nous parler du même problème, du même problème, du même problème, du même problème, du même problème. Et à chaque fois qu'on nous parle de ce problème-là, c'est quand cette fille-là a eu un problème problème personnel. À Boundi, peut-être, on l'arrête, on nous remet ce problème-là. Papa Franck, est-ce que Yoko un jour, Kabonana Madame Morobo, que chaque fois il arrive quelque chose avec son compagnon et la tio. Bon, égoïe la ngana yote parce qu'on est pauvre. Vous comprenez? Égoïe la Mike parce qu'elle a célèbre, elle a moyen. Biso baroulouka la bango bisoti. Vous comprenez? La seule chose qu'on va demander à ces deux couples-là, il faut qu'on fasse terminer ce problème. Moi, c'est que j'ai compris en fait dans cette histoire, Mike et Peniel, Bazala qui destiné à Kobalana, Bazala 2 mondes différents. Oui. Bazala qui juste té qui bateau, il fallait baser ensemble. Moi, j'ai observé Bango pendant 6 ans. Et ça, il y a une chrétienté. La façon dont Mike fonctionne avec les Deborah Loukal ou les Sandra Mouyi, on a des styles, il y a Bassia Mike.
Pe mibali opene la zolinga wana mikolo, wana des styles na ye. On a mélangé deux mondes différents. Vous comprenez? Bazalaki batumo ya kozala ensemble te. Penyel il faut ba yankelo ba era ba biso boy ba nogo moto ba tete beba to betani mututo swani to zongi. So ngodo kanga pe na dokelio. Mais bato siko ya ba Mike wana siko ba doka kate wana o ba bon calme. Ba landela ka makambo sérieux, o to benga ba yuma na kin. Pression boy ko côté na ça ma belle. Je dis pas, je sais pas qui avait raison de leur mariage, mais c'est juste qu'il fallait pas babalan. Bah ça deux mondes différents. Merci Dio. C'est juste qu'on a mélangé deux choses qu'il fallait pas mélanger. Mais là maintenant, on doit leur dire de passer à autre chose. C'est juste ça. 6 ans, on parle de la même chose. Moi j'ai le live que je ferai demain dans Benga Mami de Nia. Il y a un petit peu de Romorozali dans Benga Mami de Nia parce que dans le Luka ni des comment jugement yabana. Na obenga ngo et puis na olukatu na pour le jugement tozana poto papa Franck tozana poto papa Franck vous êtes intellectuel, vous êtes un intellectuel papa Franck on raisonnera bien tozana poto pour le jugement on a besoin de bêter la haute moninga j'ai mon fils avec moi ici au samakelele pour ngana zala na mwana na ngandinga za awa en Europe aux USA na a besoin de bêter la mutuli solote je sais. Vous comprenez? Tout ça, le débat garde enfant, tout ça dans le déni. Lorsqu'un père séparé avec sa mère a des enfants et a besoin d'interdire yo maman ou mon enfant, sans qu'il y ait papa, on n'a même pas besoin. Nakati ba jugement là, tout ça, ba jugement initial. Et bah jugement là chaque année tout ça là bah rappel annularango kolanda jugement initial à 2018. Si tu as des enfants en Europe, sauf ta pension alimentaire, on peut maîtriser le Kouana. Après que juger nous la 2018, tu peux faire annuler le premier jugement. Et mususu va juger qui ozalaki la chômeur, madame akomunozo sala 5 jugements mususu, mais ekozalaka na jugement initial wana. Les autres jugements on les a pas vus. La fille nous montre le jugement initial. L'homme à la garde des enfants. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup là, ça c'est très bien réfléchi. Ça varie, les jugements, ils sont variables. Donc, ils ont quelque chose de variable. Et qui peut changer dans ma contexte, plusieurs contextes, parce que parfois, on va les mener à lobby, on va les chômeurs, à commune, à Moussala et tout ça. Bravo. On comprend que dans une yambi bata bien, yambi tout ça là. Allez, ok, maman lundi. Discours, c'est ça. Dasquare. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Papa Franck, apparemment, il y a l'ingui bisoto pesaka Mike Thor, hein? Moi, je n'ai rien dit. Oh, je n'ai rien dit. On dirait l'ingui kato pesa Mike Thor. L'ingui ça. Au fait, moni libala Mike na Penyel tokolo baka. Moi, j'ai toujours dit mon balinde azalana. Na vola ya libala. Wana ndenga ko na ndenga na bantu ne bolobaka. Non, vola libala na sens te ke yende aza mutu. Na mone te comprendre ngate. Donc mo balinda azana pouvoir au fait ya ko éduquer moi si na yata malgré éducation ni moi si outi na pa bango. Moi je dis ce qui ba comme na niveau peut-être pour na ye Mike Kalambay akokai na ko maîtriser non libala na bango te. Yo moro ni pasteur ok non bala mut o yebi atate. Moi je peux dire peut-être à l'anda moi intérêt moi na période où on est équipé ba majabo ezaki nante l'avenir était bon né ezaki wana zaki ninga zaki lelote. Yepi peut-être à l'anda moi intérêt moi bona sima ya Penyel. Mais bon ce que ndo mela ba diamba na ena ndako. Ce Mike ayeba qui on déjà sait qu'à milo ba ke a ko changer pour biso ba congolais mingi tozala pe na langage wana. Oh non, bah là, ils ont changé. Ils ont changé en été. Si on sera comme il y a au pétage, il faut comment assumer en gros. Donc, ils ont affirmé que dans Mike, comme la Penyel, dans la comment il pétage dans la. Non, ce qui est pour lobby à l'homme, mais la diamba dans Mike, donc comme la diamba, ça veut rien dire. Entre Mike, la Penyel, là, comment il pétage dans la.
Bon, peut-être nini Mike Kalamba a découvrir facette mususu ya Peniel. Pourquoi pas Peniel a découvrir facette mususu à Mike Kalamba? Pardon? Pourquoi pas Peniel peut découvrir facette mususu à Mike Kalamba? On a découvert qu'on peut te kaka na ba net aloba ki bandola mi c'est fou. Moi si nini o akoyi ko se plaindre pour zola mbelamba ne fufu. Non, mais comment ce qui comportement Mike Kalamba est qui dit nete? Yango kasi memi bango bakabwani me andi mango sikoyo. Soki ezalaki comportement Mike Kalamba ye mutu aboyaki Mike po alobi Mike aza ndumba. Mais pourquoi est-ce qu'akomi ntina baniveau oyo sikoyo na comprendre te? Po yo lingi biso tolobaki eza comportement ya Mike eza bongo po nga azalaki na nga na sena oyo kaka soki mutu apesi Mike raison yo au contrecalé na question mususu ndelo etinga na Mike aza nini na bandaki ne bandelanga na lakisa ke Mike aza nani aza na parfait. Déjà les débuts ezaki mabe na ndenge Mike abandela nango mais tout le monde a mabale et ezala pe ekufa nango babiso pe bala pe esimbate. Mais c'est pas pour autant dire que moi si on va s'acharner sur mon bal. Donc via ya peigner le comment on définit quand on tient Mike mal à l'aise. En tout cas lelo on veut que vous singa paiement buka sateke pour mbulubi pour convaincre nga. Donc merci beaucoup na ozonga na mamingi ni maintenant on n'a pas papa depuis 3 minutes na ozok sur ça na bandaki kala. Il faut aller là t'as na pas la mission comme 1h40 donc là ma retard lelo. Lelo là la té, lelo là la té. Maloba pas non. 2 minutes. Timji. Oh, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Madame, pas voici, Nanga. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, non, je t'écoute, oui. Désolé, papa. En tout cas, c'est bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir, oui. En tout cas, c'est pili parce que je trouvais intéressant votre interaction à la vie sur Awa. Et c'est ma première fois aussi au Monayo et puis je me suis abonnée directement. Ok, merci, c'est gentil de ta part. Donc, déjà, tu vas m'excuser. Pour Nana Liboso Eza, je vous trouve trop peigné. On dit ici, c'est comme si Ozo ont boy. Oui. Ben, je ne sais pas si c'est ça le cas, mais c'est juste un constat que je fais. So, moi, si on appelle ça Vinanga, je vais répondre à tes questions. La première question que vous avez dit, c'est Naliba Anabango, c'est qui Peniel Abim a commis bouillé parce que et où Nalibal. Moi, je vous réponds, je suis une fille de 20. Je te 30 ans cette année. Nabali n'a 25 ans. Kanga micro. Kanga micro. C'est yo qui Ok. Nabali na 25 ans, naza muluba. Biso toza bana otokoli na Afrique. Tant que na poto, tokuti ba réalité a bana poto comme ba mame bele bazolo bandenge ezaleli. Ndenge bazo vivre nde baza mentalité na bango. Et moi, je me dis, toyebi papa biso toza ba africain, comment ba africain ba vivaka. Et likolo nango Mike aza muluba. Basangisi ena américaine moko boye akola na ena Amérique ata mentalité mususu culture mususu oyo toko condamner te. Moi je veux pas toucher l'éducation de base, non. Déjà juste mentalité à bana poto ndenge ezalela quand tu sais baza de foi franc baza ouvert d'esprit ndenge bakolela basangisi ena moluba peut-être de fois biso toza ba conservateur bafandi na ndako baombali. Peut-être que comme moi je suis chrétienne, je soutiens ce que la Bible dit, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mike peut-être azaki na ba lo lenge na ya linga ki couper za la conduit et moi si vu culture na ye alingi pe couple ne za la conduit na ndenge na ye et simbité entre bango mbali parce que moi je me dis papa nanga je vous assure mon mari na mon araï. Bon, je connais pas les comportements à Mike, mais na mon araï kakalou à Mike dans le sens que na ndenge ya kibaluba. Tu vois baluba balinga moi lo lendo na bango moko. Balinga pe basi. Mais continue parce là que je ne sais pas. Mais je parle juste en termes généraux.
Bazana moi le lendo na maruma ko boy, tu vois, les hommes louba. C'est tout le monde, l'orgueil interne, oui. Yeah. Culturellement, comment il sent, tu vois. Vivre maintenant avec une femme, il y a le lenya bana awa. Moi, je dirais, na rejoindre peut-être papa na moi loba qui c'était deux personnes qu'il fallait pas mettre ensemble. Dans un monde différent, oui. Donc, il fallait pas mettre ensemble. Donc, déjà, ma bé et utiwana. Si ko beba ya moi si nanda kwa libala suite ya ba comportement mobali parce que eza wana nde yo zali. Ko beba ya moi si na ba comportement suite à ba comportement mobali. Papa nanga. Rien de tout ce que Peniel nous a balancé sur la toile toyo kangote avant babalana. Avant Mike na Peniel babalana, il se disait que Mike Adarandumba, il se disait que Mike XYZ. C'est-à-dire, c'est que Peniel tanga yaki na via Mike a yebaki. Que de na keboui, na ke kalibala te, na ke kota koli. Je suis en train de essayer de réfléchir. C'est pas quelqu'un qui est venu dans un mariage et qui na yebi muto te. Bon, je parle pas des comportements, mais la histoire kaka ya via muto. A yebaki déjà qui. Tu crois que Peniel était au courant de la vie de Mike, du passé de Mike? Papa, tout le monde. La vie passée de Mike. Qui est ce Congolais ou Ayokate que Mike Kazarabo et Mike Kazarabo. Moi, avant, je ne connaissais pas. C'est que vous avez qui paroté. Peut-être que du fait qu'elle est venue avec ça, Yangwane Zui en pleurs. Avant Babalana. Papa, moi je partais deux fois à Cité Bethel. Tu vas trouver deux filles en train de dire, nga mukolo papa Mike ko bala, nga la ko ki m'église. Mais ça veut rien dire, le mythique Alingaki Bango. Le comportement, ouais, ça veut rien dire. Pardon? Ça veut rien dire. Sogabi, bisous Tozaka, ah, comme la bisous là-bas. Il te lemba message, mais ça veut rien dire. Exactement. Mais tu sais pourquoi? C'est par rapport, parce que tu vois les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de vivre, personne n'a vécu. Tu vois, Peniel a viva nandako, mutazalate. C'est elle qui ramène. Ndenge Mike a vivra, mutazalate. C'est le monde qui ramène toutes ces choses. Donc, nous, on ne peut pas venir affirmer de choses que l'on n'a pas vécues. Sur la spéculation. Exactement. On va pas, kotiaba organe na biso na makambo to vivate. Oui. On est juste en train de réfléchir sur fait oyo présenter exactement. Donc surtout réfléchir na fait ou même sur les réseaux sociaux, yango nga na milobeli que en tout cas moi personnellement j'ai toujours su que parce qu'il y a Mike, il y a toujours de rumeurs que Azarandumba Ozaki na oyo atiki oyo kezongi asali boy. Je me dis la fille était au courant que nenaye awa na ye. Merci beaucoup pongi ko mozonga tout que mami ngeni ali banana ko ramasser lenga nyos oyo yoki oyo yebi dans 3-4. D'accord, merci papa Franck. Pour nanga, moi je suis vraiment dessus na ba comportement oyo parce que notre sœur a zo singa ne banate parce que ceux qui ndeko Mike PCP banana justice et PC banana te ba boto les banana ba placer ba na famille de 1. Ça c'est un grand risque autokoki au courir te totika ko encourager na côté wana abomba na sima. Ba PC banana te pour azade na casier judiciaire. De 2 à salaka abandon ya bana pendant quelques mois à Kinshasa afin de longtemps et ces enfants là étaient chez sa cousine ou quoi je sais même pas. Ce qui se fait pas partout, awa, na Europe, na Canada, États-Unis, et sans la maraté. Et ça vraiment, et lokomoko, et sans la maraté, au tiki banano à l'abandon d'une personne, ou à ça, ceux qui membres de la famille, étant que yo, maman banana, bazad, ba mineurs, ils étaient encore trop petits, bazaro seng à soin à maman na bango. Une semaine, ça peut se comprendre. Mais, moi, ils ont déjà de l'humour trop grave, au bisognon, surtout au yebi. On a déjà 2. Donc, autour bomba na marambwa bana, ils ont déjà échoué. To tika, vraiment, to tika. To lukande, to sungaye, avancer na vie naye, parce que bana ana ba opesa e bango,
eza carrément impossible. Je suis passé par là, tant babotolanga bana, c'est là où j'ai compris beaucoup. Il y a makamwa bana awa nakache ya poto, partout ka na Europe, ka tetine États-Unis, Canada, Zarabongo, maman koki ko abandonner moi na yo ya mukie tant moulaïte. Moi j'avais la chance bazon que c'est langa bana parce que je n'ai jamais fait ça. Mais batali ça kanga ba loi ya bana ba droit à protection d'enfance biloko ninu esala ke babotolo bana obape bake libela. Quand on mariage na bango, c'est déjà échoué, ça devient quelque chose qui est déjà impossible. Moi, mon souci, Natalaka, elle est encore trop jeune, elle peut encore refaire sa vie facilement avec un homme qui peut l'accepter telle qu'elle est. Mais elle-même, elle donne pas le meilleur d'elle-même. Azo continue qu'on se ridiculiser, azo continue et qu'on se faire humilier pour rien du tout, pour un homme ou à rozonga les sous-soutés. Nazo kabien batu bazo attaquer ka nous les louba. Je préfère encore être louba que être encore être écolo moussou, je suis désolé. Et puis je défends toujours les louba parce que moi je suis 100% louba. Pana biso makambo peniel déjà ça là est impossible libala ana ezonga na sina expliquant vraiment à long et à large et kozonga te ngana osenga biso ba oyo toza quand même na conscience tozo comprendre pas sinaye na risque na dépression na ye est-ce que tokoki ko sungaye na côté oya malam po biso nyoto un jour baboya ka biso batikaka biso na bana avantage neza yende mutabuma ki libala na ye alinga ki sumobali te po abeta kae amadreta kae aslambisa ke ba fufu apekisake ko bina ba kofi ba fali, c'est elle-même qui a dit ça, c'est pas nous. Donc ce qui fait que tozwa kamakamunde ko moi ça za ko loba to analyse ka on a sentiment te na côté oazo kangama bana mais total nan ba contexte oyo ye abomela libala na vie oyazo passer lelo. Est-ce que sur azande ko na moi si au soutenir ye na ba démarche oya continuer ko se faire humilier comme ça, moi ça me fait mal parce que je suis louba, elle est louba. Et ça fait la honte. Tous en bas des défauts, tous en aberrer. Pour le moment, je suis 100% louba, de père et de mère. Elle est louba. Oui, elle est louba, de père et de mère. Ok. Donc, ils ont ça la passe, na soni. Donc, ceux qui ont aidé à refaire vie avec un autre homme qui a visera toujours Mike. Mike, il est parti. Il va plus revenir. C'est sa vie qui est en jeu maintenant. Vie même Mike a posé. Aza posé azo tambola azo kienda azo saba dépression na azo salate na kotage ole na banda parce que le bina on la deuxième partie la pourquoi na kotage oya parce que okutana bato ya États-Unis basé belé boso na bango donc avant la kene na papa Franck na okitana na répondre de comment ko JC 08 vérité oyo yebi Yango bisoto yebi, arrêtez d'exagérer, d'encourager cette petite dans des mauvaises voies. Ce qui est appelé yomo comme toi, comme ma soeur, moi je suis désolé pour toi, tu fais que nuire de ta vie toute seule. Il faut voir de 2018 à aujourd'hui, c'est ça combien d'années? Et moi, si na âge de fleur, saisis ta chance pour avancer, aller de l'avant. Papa Franck, moi, na ya 20 ans, moi, na ya 19 ans, moi, na ya 30 ans. Mais ngai, na kibumoto, na na okyoza, moi, na 20 ans, te ya mubali, na ya koche na ndako. Na za de un jeune garçon à 25 ans. Il faut tout ça la différence, wana. Tozo kola, tozo zonga simate. Merci. Ok, merci beaucoup, Mami Ngene, je suis très content et très content aussi de toi. Fier de toi aussi pour ma réflexion. Donc, c'est là, Papa Franck, moi j'allais descendre. N'engana posé aucune question, Papa Franck. Avant de descendre, j'allais poser juste une question. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, merci. Na mata qui peut l'issue pour na senga aide, il y a Fondation du Royaume, tous un jeune garçon na bisomo kwazana Kishasa, azana besoin il y a chaise roulante. Et il peut pas marcher, il a 27 ans, sa maman a déjà grandi, elle a pris de l'âge, azoko kotombo la jeune garçon parce qu'il pèse maintenant lourd. Et la chaise roulante est dans le 1000 et quelques, 2000 les ali, 3000 les ali. Donc, photo na nengo bia cagnotte kana ochona page là.
D'accord, papa Franck, je te l'envoie tout de suite. Donc, maman et papa, la Fondation du Royaume a besoin de vous. Vous m'aviez obligé de ne plus être dans de bêtises. Je vous ai demandé pardon et j'ai accepté. Si maintenant, est-ce qu'on peut travailler main dans la main pour soutenir la Fondation du Royaume à terminer aussi l'école et le logement que je suis en train de construire. Au Nyo Soto Lingi, à Zoa, à long et à large, il y a ma Fondation du Royaume, au Kyoto, la Namir, Nanga, au Kuta. Directive nyonso tout place okoki okende na website na biso omona biloko nyonso to eza kuna. Merci na bino botika malamu. Félicitations à eux. On a posé une question Mokoboui. On a reproché quelqu'un de quelque chose. On a reproché Moutouana à Likambo en 2018. De 2018 à 24, Moutouana a Salibiso rien. Il vit dans son coin, il fait son travail. Pourquoi il faut Kakalelo? Parce que Mike a sali sur rien depuis 2018 à 2024. La fille a sali sur ma bébé. Moi, je vous ai vu dans l'affaire Niki et Pali. Je vous ai suivi. Vous avez reproché la femme à Fali parce que c'est là qu'ils aiment Malukuta. C'est qu'on a vu dans nos yeux. On a vu comme ça. Pour tout les cas, on a couplé à Fali. On a vu qu'il a inventé une grossesse. C'est la seule chose que je demande. Mike ne nous a rien